tokweyisi bapete mpe bakapasité na biso liboso na yo mosantu topusani liboso ya ngwende na yo tolingi kotombola nkombo na yo ozali mosantu 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 Fidèles internautes, merci bozomona awa toruti komisa koro ya ndeko na biso nono chaka o atikaki biso vraiment pasi mingi na motema pesi pasi na ngonga oyo tozali kokende na salle ya exposition kuna na limite toruti komisa nzoto ya ndeko na biso nono chaka na morgue ya cinquantenaire tomoni présence ya président Félix Wazekwa. Merci na bandeko nyonso pe ba soutenir. En tout cas, liwa ezali eloko ya pasi to présenter ba condoléances na famille biologique ya nono chaka et puis na famille artistique Mobimba, précisément na orchestre ya président na biso Félix Wazekwa pe à son âme nono chaka mawa mingi elelisi batu. Donc molimo na epe manakimia. Merci pe la bandeko na nuboyete kasi tozo espérer tokomona bino tilobi na mokolo ya enterrement ba artiste et musicien bandeko nyonso ba Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate, Zambo, yo. Il y a eu pas beaucoup de comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moi c'est la vie okuma. On est au sommet pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kusumba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la province Sabamolais, Mpende Sinapetolo, Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yambo na Baparti Oyo Vimba. Si ma y a 3 mois, on fait le résultat. Salut. La pommade est à ça. Moi, ça n'a pas connu. Qui bocole. La pommade est à ça. Chouchouter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à moine. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala.
bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Bonjour, bonsoir fidèles de Lengia Congo, bienvenue dans votre émission en fait, qui est présentée par la vôtre. Aujourd'hui, j'espère que vous avez public bien sûr les alliés à donner la mort de la cinquantenaire beaucoup au Bimisacor il y a Moko Azaki il y a Bissot la Kitura PIV qui répond au nom de Nono Chaka Atika Kibiso il y a 2 semaines passées il y a les locaux Bimisanzo on a la mort de la cinquantenaire Torozala et Bélé Bongo de Mokolanda en exclusivité makambo ndenge ko s'est passé toza na morgue après morgue tokene na salle na 13e rue et sika bongo ba ko exposer nzoto ya moi na biso ya regretter na biso Nono Chaka donc poursuivez en tout cas vos appétés toza wana tokolandela moko ba invité to pesa micro bokolo ka biso en tout cas Lengia Congo restez connectés branchés. Voilà, vous le dans la kataka, professionnalisme est à la carte. Ah, comment on en est là partout? Pourquoi tu as la carte à Moutouka? Ah, c'est pas ça, boulot, non. S'il vous plaît. Yo bon poussani. Combien de poussani? Andio lancho. Ah, tellement bien. Ça moment où tu vas en Chine. Chef. Surtout nous ah, on a deuxième minute. Kama bueno uchina shini. Lokola Dawidi toko isi bapete pe bakapasite na biso liboso na yo mosantu topusani liboso ya ngwende na yo toli kotombola kombo na yo ozali mosantu mosantu mosantu. Kolona belemi liboso ya ngwende na yo ya bokonzi mpona kokumisa kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Musantu Masia Kumama Musantu Masia Kumama Olona bela liboso ndele yo ya bokozi Ona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo Musantu Masia Kumama Musantu Masia Ubongi na zembo Ubongi na zembo Musantu ya lola ya mayango
avait toute la plénitude de la divinité en lui. Étant monté en haut, il t'a donné une portion pour continuer son œuvre. Ainsi, que cela ne fasse pas de toi un orgueilleux, mon frère. Donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à Jésus. Glody Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.